na bomo Aïgile babona milela kate yawe pesa les quatre, il faut aller sauter. Obi yo so na mono na mona balo na nasi wakanda la fia no. Bokokana next. Yo so na ga ko, mo so no mo. So mo ni ku to do beta makiro na o. Mana pipe ta fe mundo na ko ta fa. Ya li go so ye. Ya so fi bi saka yi. Ouais. Disa ni manga te. Ya soka mo ya go soka wala ngo na ozi. Mwana batwali ya mbona lenyate ya fupona no bilo ole yo pona papato ya nini amo ake kubola ka chaque fois so kito so no bilo ko lia si ne peut pas go ko lia ka donner tout kan gai so mo ne lo ko ko lia ou si on déjà ba de ko fini ga bon ni ko comme il a suite fait on a suivi c'est là on a bien là haut c'est quoi na va soni do ko so ba ni papa on nga biloko ki ko ta nda papa ko linga wala ti zongo ko ma tuga papa Nicolo si c'est tia ko papa on linga ne ba biloko na nda ko ke bondo ko kwa ta linza do mtezali a yo ke boza OK ko so ba na biloko mambala ngai côté santé c'est mai on est kawapi la biso mutu ba po sana na biteke ba ko mona bongo succès na mwana mwana mundueli on pona subi lo kanda ko to pona kolia mai na ko du service ba po sana mai isa ba po sana na ko mwana mundueli Christian mona ba jité écoute Christian non Christian Nini Sophie oui Moni Ao Aigle Royal on a super lemba à face à station Dodé Tutoile Koutala pardon Yem simbi masolo ba alimentation tout au monde ya na Italie bazana ba 10 kg ya na Italie on a super lemba on dit toi na ville mais toi na biso na super lemba ba na poto tout ba yaka tu comprends la ville na ndima te na kota ba alimentation minene boy Christian c'est là tu as na famille na hôtel OK bazo luka numéro na yo kana linga uyo bita na perdre téléphone na kai na ça numéro no te ba singa nga ngo pana ni service yo service mo mo pesa ni mo téléphone kenda doté Koutala Moi, tu n'es pas choqué. Assistant à éthique et déontologie. Il y a la entrevue dans la négation. Il y a na era ba pratique tout le Kenya ba RTNC to le Kenya tout le temps ba boot ba gant to ba tarabantene wala
Bon, sikoyo. Bango moko baja à RTN, c'est pour moi antenne on a IPN, bana bagante. Yo sikoyo étudiant congolais stagiaire ou un agent. Pendant que muto agent engagé, on engagé. Ce qui est courant ya éthique la déontologie ba longola ngo. Ngai courant. Ngala moni, ngala sa stage na ngata l'aéroport. Parce que l'aéroport oui bata bakabelo. Azona on a pas. Mais c'est ça. Oui, quand classe aux autres temps université, yo benzo côté na université, otangi na yo aussi classe na yo pour que ça na aéroport, oui baba kabelo ba. Et puis c'est pas digne pour nous les étudiants. Tu vois, nous les étudiants, tu ne peux pas aller là-bas à l'aéroport pour voler, c'est pas bien. Non, on ne peut pas par rapport pour voler, mais nous devons par rapport au rythme du pays. Mais mon frère, maintenant les rythme ya mboka. Ils sont graves. Quand même ça bino, moi ma mususu. Nalinga ko bakuma ba RDC. Quand la station on habité, c'est la Léa. Des singa na ba projet na ngai so na 6 classe boye. Na rosala ta prince na ngai moko na sali prince na tiba roulage na ngai ba okanga mituka ba osenga ba mbongo. Yo ba idée ya projet. On les a bien. Pourquoi c'est autant de faut un projet mélodie. Ah mais oui. Pourquoi projet encore au lobana. Comment ça appelle prison na yo? On sali prison na yo moko boy. Ba okangelo ba miyibi. Kita, c'est ça Kita. Kita. Ça va maman. Maman, Kita. Ah, mais voiture, on peut faire ça. Comment il y a eu? Tant on a son gars qui a eu ma toque. Bah, les loups pour tirer le pouce à aujourd'hui. Deux comptes, aux autres qui me bien. Deux conteneurs, on a ce qui est. Et qui est en Angola. Alors, et là, il y a au salle. Bah, ta confiance, il faut le but dans 2 semaines, il faut tous en Paris. Dès que deux conteneurs est commis qui est en Angola, il faut bien des Cynthia. Cynthia, pour bengier, mobile n'a pas yeba. Baïba, Azana Luanda wana kipango bien. Sandy, ayibi ndeni bloko wana na ngolezo tekama. Na lobi déjà soye na mobile na ye monseigneur Luboya. Na yebiseke déjà que des conteneurs qui t'avons pour Sandy soka zawana Cynthia soka zawana carré.
na émission ne cause un problème te po na bengi petit frère na yo tigana ekofo alobi na nga yaya kam tozo sabareta po na londa soto tima gaza na biso et puis chérie le mona nga so ya motu ya photo fongolela mona compte na ye aza na compte personnel kala wana loba yango te po na nini mi so papa pisaka 500 na ba na ba mi ko so papa boy faza la aza na posa ya mbongo na ye aki ye moko azo gérer azo yeba ndenge nini nakosalaka utilisation ya mbongo na dépense na ye. Voilà. C'est ça, kala no zala ka wa. Mais il faut luka petit na on a moi quelque chose ça comme ça peut que moi c'est na boti succès aye. Moi ça la bo. Luka na moi quelque chose ça c'est débrouiller ça mobali. Lelo il va plus $500. 2 ou 3 jours après va bakilo 600. Mais il mo ko soki aza mayele mbongo na pesa kaye akosanga lopo. Ayebi ke yoko bando pesa on a bien lukele moi fond moko. Aza mwana mobali. Baninga baké bango chéri. Bazo se débrouiller. O lukele moi 3000 moko pesi akende se débrouiller. Chaque jour na semana on mona bato yo zo likambu. Et comme le roi mundori mbongo na nzo kabisa. Eh ko bimake yo na le. O ngana na besoin ça ka pembe na ngai mais ça la très bien. Naninga mona onde pour un respect. Je vais pas na tsundi sino ka basango mabe mais no ka succès na sango mabe. Ata moko. Sophie non Sophie on a où me Sophie c'est grand que zo où me liboé mais bon réflexion après la journée des femmes Tokyo maman est presque biqué là encore tout maman prendre bébé au gatenga si quand on s'y fait là on bima tout atteindre 500 pour nos cause maman apenga pour papa pia né liko maman des un moment au calme moi 500 besoin moi 300 bile maman journée des femmes bimi c'est bon tu $30 ya pamba chikolo babo et pas 30 wana et bima 300 maman bimi ça 300 pour papa ya bongo sina bika $30 na maiti coûter faut mon moi sinaye Agangi papa son habite $30 ils ont dit na fingi donc il faut le battre 300 et comment on te FIFA benda to kuna vide kuna mona galera Albert na sewa puis monsieur banda akourir tout sur na balcon maman toke na beto ma sola Freddy boule les miraculés alors bini au CP là-bas service ou moi encore service comme maman pardon tika kaka ah bon service ou moi bon la vie bébé bon vie bébé pas abina za calme les ana floc gabana lumière à dilin abina ana dit do gabana la longue porte de sonner et vanda basi pas solo ya poto ne Medja Medina abina vanda petite sœur ngai ça bapela mbongo allô ah nga Sophie ah nini
Lingo langa nazakisize nazakizalala ni ya logo langa nazeze melody nanga badiama. Mais au moninga na boulot rozo manango te na comme na musicien. C'est-à-dire nyose yaka ba don nzamba pesa. Donc musicien be na pas na OK na ngata na OK jazz pas na sali pe tester. Na komo boaka pe bino na boaki pako na boaki lea na bi lea motema ya pako na boaki papima motema ya yo pe loko tema be na ko soka ka Blaise non ozala masque de vieillesse te na ko so et loko leko ezala moment nango na ko soka ka mon frère obi ke bolingo na bino je suis mon na bino boye na mona ka lokola grande sœur na nga propre Nelly Masanga motema ya Jean-René wango na Hollande et yo sai loko moka bien donc ça aussi si bantique ozui pena mélodie boye Ubali officiellement. Oui, parce que vous avez souka na fête. Si, Ubali est péné, c'est là que l'eau moi qui toko. Il faut ça reconnaissant la mélodie. C'est là que battant du passé. Papi Magambo. Oui, ma bande. Yo so mona fête wala ma scorpion. Hein? Scorpion ba lambi na fête. Na mona nga pa ba boss. Ouais, c'est que ça fête péné de fête. Ba ngungi penda ba kalingi bango lokola bandonge. Yo ba ndonge. Mais ngungi sikoyo. Ozolia ngungi, ozolitala babi. Blaise. Engana loba kama na ngana ngaloba mingi. Na pekisa pa kuma kama fiote. Ozo melejo mwingi bakutana na bango. Te malembe te ngana kena ngai te. Obe sajina baninga. Obe sajina baninga. To vandaki pour na célébrer 3 ans il y a copinage, il y a Blaise na mélodie. Il faut t'encourager baninga. T'encourager baninga na buzoba yozo sala. C'est comme ça bis ngana ba encourager biso mukoni. Te mélodie, pardon. raison on le bat pas mon cher et moment na ngote pourquoi ba fiki ça parce que to ba iso to longwe awa to ma na resto pop après resto pop to si kata na mbio nozo na bien kati nko de kena dumi to si so ma biso tu mala moko ne to kana ki le za la bo Léa ni na hukubu ni moni pa moko Leso kokangela ngati okina bisa kokangela ngati non respecte la mère mais ça va pas conseil na lobby ne ça ça papa moi mukete Léa ngobani na tuwa za papa na bien c'est que vous avez posé au baby ça non vous avez posé au baby ça manifestation la biso elle misanga nzoto bozo baby ça mon frère tiens bloka boyeko tiens bloka boyeko mono ça bien non pas kofanda fanda nalo belete nyef mama fina ba pekisa tanda toyeke tango bibi toyeke boya ba no sa kinwa ta banda nanu na banda te no ka mo te ya makambu tango kuta la place abino mi balé ko kene ko sola yango dans le calme c'est na bless que ça para bananya na la para motu te na zo ko apporter conseil ça même au moins que bloko lingi ti au moins bloko lingi kindumba la yo kindumba trop au moins bloko luki siko moi c'est passé na ke ba excuse les candidates na olandete tika ye moko subir yango loko toyokanaki après awa tokofuta bachambre tokokende nini asubir yango olala yo olala yo moko yebalali la mélodie mais oui Papa tigolo boite ko papa ko mutina tikana na papa ko ba ko Sophie. Bien Sophie. Tika na maboko na yo. Ko tika te papa po bika ko ba ko ba tika te. Papa ko ba bongo. Oyebi ke. Ko ba bongo. Ko ko no ba na kaote. Papa na ni. Kasi. Aninga ngai bende ko. Ko baza partout na monde bokotika.
Ubengi. Anina Fifi Marcel. Benga bango. Papa menga ukufa te papa kometenga. Papa.
Mais tu fais dans un restaurant, na jojo mandiki mampata. Ayi nga ba photo ya defa. Na tu tala ba photo boy. Na yuka kaka boy, ya sengi yango. Ngala ai. Batambongo soka meme na restaurant foko meme levi na concurrence. Ngabe boy nga ya sengi. Oye sala boy, ya sarufa. Oye songi wala ya sarufa. Ona shuki ndenge wa ya shuki. Omoni yo. Eloko ezosala bonde biloko akolia mekisanga oyo mekisanga mwana nsoka yeyo ah papa boniko nakoya kozikisa yo eloko kobanda kolia biloko na moto mobali aliaka ndenge na moto tu seras le terre chaud si tu manges de la pluie moto azaka na karisme soki azosala sakana na chomere kokoloba mekisanga te maya fufu okende wapi Bonjour boss. Ah oye eza nde likambo koyaka oyo eza ya lobi ngai pete jwa tiana mafuta vide lwe mikrobe yebi te keloko ekoyi wana boni mpe boye nzambe nanga libi mwana nga ata bapimeli yo na kosopa moko bos mama naye tosola moke naye tosola moke nini naza masolo olingi nini olingi te naye kaka tosola na biso la mère là lia kaka ningo zolia watu alawini basi na ye po nazali koleka ntango nakomi kote oyo nakanisi mpe na ye bon banda pato akufa natikaki kaka na sophie kuna na succès me salaire naza kozwa te me nayebi ngambo nazali oyo otikela bino bambongo awa so moya eza bofuta nga ata mwa oyo basi yokisa ngai mboniko basi lia soko kolia basi eloko nanga na eloko tina kamela basi na yesu moya eza bofuta nga mwa oyo nani masebe ava naleka so ozala na ndoki moto ningo kolia mundweri si akufa nalobi mabi te mpo bambongo nga moko nazali koyela bino patron yo akufa na ye mbala moko ngamona bayo tika bambongo tokofuta yo koma ozalaka na sophie kuna ozalaka na succès écoute soko yela oyo yele koya te mpo tourmente mitu abata basi nde yosana olo babuza na mbongo te papa makambo nini ezosala wana moto akufi yo okoki kokenda te ovanda wana biso tofutaka yo biso moto azali kolesa biso eza ye toza na eloko te sikoyo oyo biso tozali koboma tofutaka yo bato baza kuna bafutaka yo ipela mama so bolobi bino boza na mbongo te seke boyebi kocreye te bwana distraction si bino bwana mbongo ngala kokoma mpe kosala epa na yo nabongi koleka nde nazali na mondele na ndenge nini me yo amuta mbongo nde ofandi wana meme mama pasa boza bata mbongo te biso toyebiki na famille batambongo bazalaki pauvre yaho baloba kuzanga kuyeba eza liwa ya ndambo da bosi miso eza bino ya kokanga te biso toyebi batambongo ezalaki pauvre mondweli nalobi ata bino nde bofandi boza na mbongo boza ndima te na pia un exemple moko nayebi kokoloba no jean rené golo mobali ya malanda na afrique du sud yekutu te napesa bino exemple moko exemple moko bon omoni lupango oyo biso toza kofanda soki oteki yango obongi te matiki na mwana
Mwana ni. Bongo mwana wana za mwana te. Olingi yake na kosisinga. Abanda wapi? Mwana adoptation. Oyo bazoye kaka na hôpitali babukule batike na lupango. Abuku fa kwa ngana ki. Ide yaka na. Tebutika na la pauvreté yaka na. Soko zana likambo. Solo na pe bien. Boni ba fire kula cyber. Loko pesa kama mutu baluzu c'est la connexion téléchargée. Mais siko po na bino ba buza ba na veklema. Soki siko. Mwana wana. Azana makila na bino. Loba naka. C'est la biloko ko. Merci. Prime. Mwana mudeze kome mo. Mwana wana nani. Sophie. Ana makila na bino. Nani? Sophie. Ti. Si aza mon adoptation. Eza ndango so kubokola bangulu. Mutu moka yebi. Est-ce que tu bokola bangulu? E wizaka oyeba ka mkolongulu. To kusomba noka kusuyo adu leveye. Ba, aza makila na bino te. Bozu banda ku butiki. Bozu mituka nyoso butiki na lupango. Lelo soka teki yango. To azu mobile escroc. Escroquer ba teki biloko na bino buzwani. Comment dire, il faut il y a une personne qui peut t'ouvrir la tête. Comment dire encore vide là? Il y a une raison. Mais c'est une raison. Vous êtes très important dans la famille. Si on a une soana, bouillé baka. Ngako toi, tambu teka lupango, upiange lokote. Mais commission, comme tu n'as dit, n'a bien ici idée. Quelle idée quoi? Idée c'est yo. Ah quelle idée quoi? Mais bon, quand nous faisons si biso bon société teka mutoye bande. Dans Zabos. Elle va dire yo. Mais c'est Baksa msisi. Y'a le sur la mer nanda. Nani makabote. Nani nite. Na mayelu na pesi. Mayelu pesi ya kolia. Uzabaso biloko pambo ukubwaka. Tika nano ya lelo boy. Tika nano ya lelo. Kasi le pango wana. Ngengolo bati genre ne golo ubale malanga. Na oteka onti yeki soni soni kene mai na oteka mote. Yonde mutu. So bon pas azibaza susu na dotation. So ko moni mobali. Azamona kasi ya mundweli. Tout ça bon. Papa, yo tika biso tout ça makamba biso na famille. Si on peut se aider koki. E koki na okena na yote. Wana siko nini? Bo changer na nfasi. Bongo to ko bombela ofasi to za na famille. Yako bangala ba me yibi ba yiba mutu na boîte na tina. To yiba boîte tête, mande mutu ya mbolo ko papa to kana ko na musaka. Na lobe vide loin. Vide loin. Tika na anniversaire na ngeza lelo. Oh nyoso na lubike pamba Anniversaire za lelo. Kaso bona ke kuyebisa deja mona na tia ba soda na porte. Tangu kuya tutala. Yo zo mona ko bazoto sa yo. Kuyebana ba kuzwa ba soda ba tele mana. Kasi yo mutu kana. Ke kuyebisa kwa. Kaka lelo aza kuteka lupangwa. Beta. Kaka lelu buku tango te so buye lobi. Beta. Ngana kei. Lokole komi ya tembe. Buya lobi buku tango. Mobali yo mobali. Ngebe mobali. Ba utaba round. Ndeti ba mama ba botsa kabana na hospital. Maso tutale bia yo uza mutu moko. Baza kubenga yo pole luza na bomoi. Soki nga la pexara ya kumata na mutuka wana te. Nde yoza. Te papa place wana mona pesa raison hein. Il y a des fois les malheurs est bon. Soki succès a kufa te ponga na kangela ka ye portrait. Eza moki. Omoni. Eza na mpeka bongo. Bakoko na biso pe babota bakoko na biso bazate baleka c'est la vie eza bongo. Misu babotama misu bazokufa. Olela sikoti wa. Maman déjà koufi akenaye akei olela ti wapi papa la kama okipeka nyos to sifa nyos ba musaka kai sifa na ba bifi Tokyo ba kokana ta koloba ngati sifa leo na olso la bibi na peni ba mo lexanga ba misapi ba mo loba na ngasi na parate sifa okufela ta ya me ba parate ba tous les deux parate va ta moko okufa ba tikela ngata la moko Sophie pardon kosala boyete oza komipesa lisusu pasi likola pasi omoni kolela no oyo échanger nango eloko moko te par contre ezodétruire yo lisusu ozomona tika kolela Sophie tika kolela pardon obosana ngo lelo Sophie nayebi ke obosana te eza pasi ezosala lelo siko tipo ozolela no bosiko ozoyoka ndeni Tika moi les tigres ça n'est pas si. Ta maman quasi ta maman ta papa tika la si bana no pardon il dit quand Sophie ça fait son 3 mois. Papa va me donner ça au gâté nyai. Maman nga nga ça osane lote. Lelo tuza joyeux na mangi lokola piodi. Moi lo osale. Na bete même grande scène en chouchou na nyoto. Ya na les gars Na boss na bonjour boss. Benga ya kita. Benga ya kita ona malembe. Nani wana? Sophie Akita.
toyete likambo ya karisaka koyebana te toyebi yo vanda yo bosali likambo makambo ezoleka na lopango yoyo abima mama so likambo eza kutu bana yango wana benga yo benga nano papa nalobi masebe benga Sophie akita Sophie yo moko benga epo yo Sophie eloko nini okoki kozala motema mabe mpe ndoki ya ndenge wana tika kolela nayebi na ngai kaka motuna yepa openza bengo boye tu aza ta famille na ngai tia mesa aza na makile na ngai aza na makile na ngai te nayebi ye te aza meme mpa na yedembo na ngai kita boniko buza na kanda te bu ndako mpena balkona esopa na pena bino nyonso bobukana bakoya pena place bazali papa fidèle aza mwana yo mwana nani makila nani yo koku na yo nyonso oyo bango oyo nyonso oyo bongo blé yo yebi makambo tata na ya kufa bakolo o moble bango ye ozomona ta misipi ekota ya blé nini ya blé nini ya blé koku na za luko bakoku no ba ye koko nani bakoku boni tozangi bakoko tozoluka bango lisusu toza na ntina te oyo alingaka mpesa biso bakoko akoti na kutu te akoti na mabele bongo eloko nini tokokende kozwa epane toyebi makambo wapi yo oza na songisongi yo papa kodia na mulaple kodia na ndoki kolobaka boye te tonga wana boniko omoni yo ndenge okiti boye soko otikeloko mati kende kozwa bima bimisa biloko na yo bima sokoyebinde mundu ero ndenge alingane kobota te toyebi verité kanga kolinga te verité bima Sophie ndenge oza wana tiakongo na mutu na yo nga motu na bota mundweri na mwasi na ye Teresa basala accident mutu aya na message wana frère Mardoché Kayembe yayembaka banzema nzambe na mikili ya poto azalaki na kisasa awa mundweri akufi biso toyebi aza na mwana te soko oyebaka te yebaki baadopta yo soko baadopta yo solo Sophie omoble aza wana yebi bape na yo kango badopta yo soko omoni toyeboye po totexe nui biso toza wana mpona kosibire bakonsekanse te toboyi na biso makambo yo ozala fa adopter otaadopte donc basomba yo na mbongo mpo babokola yo oza na makile tina pa mesa donc yo fopima wana lopango oyo ngai mokola yakookota makambo Sophie okanisa te nga nanesanga makambo omoni nzambe aza nzambe baofilini akotelo kanga biloko na yo po omoi na leta alobaka moto aza na prese nzambe baofeli kuleleta kotelemela yo mon élévateur s'élèvera le dernier bokenda bino kaka bokenda bino son rédacteur s'élèvera le dernier. kena lisusu na camion ya pauvre kokina kotambela nango na camion bodopte koteke eza wapi tika nano yabima biloko na moya m'écoutez pas bien. Alors bino nyonso quoi vous allez rassemblement. Vous faire un saut. Na yo. Na molokoti. Libanda. Nanga mama. Motote. Sophie monde ba biso. Bino bozomona bino na bino. Nanga bino bozomona ko poste pilote. Nanga na kati. Papa boaka. Nanga na kati. Na yo. Nanga na kati. Papa.
nanga Sophie tukele biso moko tozwa bombe tout bimano tokota kipo biso tozwa ya kotoka bas nanga pe mubengani funa continuer sur pour kalpango zawa bas nanga pe mubengani na yo papa to bimanga na tala kosaka nanga tala bozo ko mpe na prière mongori moto sa kosi mangeti ngako kona tala on te connaît pas to lokota kayo na okaki lobi bokosola na ndeko na bafosete mboyo oyo ya belgique alobaki ni te nabengaki nasengaki yo mbongo opesaki nga te mbongo ya classe apesaki yo boyo osololaki ne ayebisaki yo nini nga so apesanga mbongo napesa oka olobaki nini okikaka ozoloba likolo je n'ai pas compris mpo na faveur na osenga o grand frère pardon accordé pardon vraiment ezani nasiri oyebi Sophie bien ayaka tozalaka ne awa bandeko ya papa bango nde eza na ya bongosi babengani na ndako tikoloba ya soloko ya bongosi babengani na ndako depuis ka baparent na ye bautaki kokufa na baaksida wana apres wana sikoyo bafamille babike mwana na mwana bendana donc apres wana mwana nakoma malheureuse na ndenge moko grand frère okoki koimagine te Sophie babengani na ndako olela na osani grand frère pardon vraiment mpona osengo faveur nakokomona Sophie atelengana tele libanda butu etuna makambo ebele yaya so okoki ata koakorde ata ya ovanda na biso nayebi ke nga mpe na mwana naleki no na ovanda na nsima nao so okosolola ata na ya fatu pardon vraiment baya otia aya ovanda ata a na biso ebongosi pardon vraiment ya na ngai mais osola na yana na mama abino semeki na makambo eza mwana mwasi bino moko na bino moko basi bosololi ça c'est ton ami ngai na kolbani sima naona ke oyebisa nano liboso semeki fatu na liboso nayebi so enfant nanga te c'est pas mal po oyebisinga mais il faut osola na ye omoni ke gouvernement eza ya ngai na ye na kati ya lopango pardon yo moko na okoko oyebisa fatu oyebi grand frère Didier Bayindi leki ya mokonzi depuis akenda Belgique mikolo nyonso takoma kobenga bango na nani bosola na bosolola yo sikoyo nakuti bino mibale nga na yo boso vanda nani problème nini Sophie camarade ya sifa oyo ayaka oyo bakufaki na oyebi ke de bandade esalami na nsima ya liwa ya bapara na ye bakomi kosala bango ke mwana na mwana abendana lokolo nda frère alomba babengani azolela awa semeke nde azoexplike ngai na mawana ndenge azolela wana eloba na yebisa ete bon donc na mokuse ye alobi ke aya kovanda nga bite ngai mpe nazalaka mpe na gouvernement na ngai na ya na mama abino fato aza wana sola na ye moto ageraka ndako nga asalaka mosala nazongi na bimibo patron de la awa ata natanda vraiment ti a trouvé place akendakende pardon vraiment semeki zoyika loko angai ndenge ya mabe te bo aza moningo boyebani toyebi ye bakoma loko ya bakamarade bon eza na ndenge kaka ke toyebisa yo me ya mabe te nayebi te soki yakoki koboya semeki pardon vraiment pardon yaya na oboya pwani vi oyo eza mambo ebele vi eza mambo ebele bon akanaki pete ke ekomela ye vi oyo ekoma ya mosusu omona papa akufi mama akufi batata mwasi babimi bamama kulutu babimi donc eza pasi bongosi lelo nga mpe na mwasi na ndako ya libala un jour mpe na obota bana na ngai nayebi te nakoko boya te aya afanda na ye mais yo oyebi ka banorme ndako bino boza ba jeune fille faut borespecte ndako na nga parce que nga na ya na otobalani tokomi lokwa baparent na yo lokwa ye pa ye aza leki ya bongos aza mpe lokwa semeki na nga nalingaka te mambo okota bareta bamambo apapamba nalinga yango te me problème eza nango te problème eza te yaya bongos naobima nayebisaki oke Janine Masamba oyo aswede atindelenga mwa quelque chose nake nakomaka awa nazwi mbongo na yo zonga yaya otokisa madesu wana ti ozokende opesi dine te yo sandala na pe na sengaki yo wana yaya naoya nazoya telanga ka wana na super pardon vraiment